Voilà, chers internautes, merci pour la fidélité na Tindika Tindika. Na lobaki sur na l'équité bobetara mabakute parce que information ata ezali mais faut voir comment ko aborder yango nini ko fongola yango tout ça. Ce qui na monique na comité yango te na lobate donc ça ka ndenge wana. Mais en tout cas, nazo loba bomoni vidéo mo tambola esalamaki pa ya ndeko na biso mo ya mwasi. Bomoni panique ndenge changer camp. La peur a changé de camp comme on dit. Nathalie, Monsieur Barnabé. Boyoki ba propos hein. To pese vidéo oyo ba place belé belé. O batala ki amonte batala. Ba yoka ba bobar hein, ba n'importe quoi. Vous allez ba intimidation mo ya solo. Barnabé le beli makaba baka dogo. Ba tout les questions je crois kozonga na STT soki ndenge nini. Ngana yebi kiata mutazongi na ST. Soki ta pa na ye, azala ka à l'aise. Atanga so biso ozonga Congo central te ngala bota bila clinique ngaliema mais so lobi okene na Congo central te na obanga te na bila okene Congo central bakoko nanga ba utaki wana bakoko nanga bazalaki wana bakoko nanga bazali papa nanga mo bakundai na mboka uzomona donc eloko ko bangisa nga ezate eloko eko boyisa ngai province nanga ezate oyo komi ya makasi ke to okende te na kozaka na Kisasa wa boy na boy yango bolota ki bandoto tsaki sasango oh to baka dogo to yaki ya mobutu boy na bota ko libérer bo libérer ki mutu te bino boy ko libérer nzalat mais bo pesa biso dans le bilan na bino baka dogo un vrai Kadogo ne peut pas parler bon comparer ba discours boy na ki biso aw na bilan na réalité sur le terrain oh ali palpable. Nazola bakadogo nyo sauté parce que bakadogo busu bayaki bakota ba chic ba musu bala na université na IPN batangi bazotanga ba chic ba musu basi basili ça mais un vrai Kadogo congolais ne peut pas tenir des propos comme Barnabé azolo bawana to bandana no lisolo Mobutu azalaki déjà fatigué na ba marche à IDPS. Il était déjà affaibli, malade avec la communauté internationale. Balinga qui paye les sous-soutés. Tout le temps on a ba guerre, tout le temps ba guerre, tout le temps ma guerre afdel. Na histoire nini, tout le temps on a ba guerre. Pour les qui en Afrique. Le bateau temps en génocide à Rwanda. Tout le temps en guerre afdelité. Boye bisanga bakadogo bakutana na commun de résistance ti ba comme na Kisasa. Bako yabe basola basi bakendeki na bango. Bako yabe batu basi bakendeki na bango. Même les militaires ne voulaient pas combattre pour pouvoir tika na pouvoir. Barnabé ko so la histoire te. To bana mikete to yebi biso to yambi bino awa. Avec la guerre médiatique bazo ko sabiso balobi no Kabila yena basoda moko so ba beti munduki. Bou. Bolongoli bilamba, bolongoli bibende bobwaki. Mais tout le monde boyena ba aka. Chers internautes, bobanga ba propos wanati. Pe ako intimider mutu moko. Il est fait signer Mobutu awa ba marche batu ba kufa. AFDL ayawa ezaki kimvuka association conglomérat d'aventuriers tolobaki yango ye moko musée. Aki ba ba aventurier. Ba tenter aventure na bango ba ye. Soki bakutani na moins résistance. Ezelega Kisangani na Kenge. Même ça la guerre pena ya FDL na bakadogo na basali 2 mois. Baso peta na kaka masasi basé si ba ba ravitaillement. Et ça la mawa. Guerre pena benga guerre. Ba minero les enfants soldats. Ba longa na est ba comme na Kisasa vivant. Avec Seta. Avec Kankokolo, avec DSP à Bonico. Bon, c'est merci à Tshisekedi de préparer nos terrains. Mobutu est déjà malade. Population peut, Mobutu est bayambi bino. Nous avons un grand début, nous avons un grave vraiment. Et de là vous voulez parler, tu as qui na manduki, tu as bimate makile ko tanganga. Pouvoir yango esi ekendeki. Pourquoi yo pena mto yebo beta masasi?
obetaki Masasi te botika na pouvoir botala élection salami boye Fachi Fumadi Tunga Beton mwana Tshisekedi abimi président de la République munduki ochaki wapi Masasi na munduki obeta munduki ya Rwanda te munduki oyo peuple congolais afuti ba taxe asomi Masasi na munduki yango bobela ba congolais ozo rêver fallait pas faire l'émission fallait abandonner Masasi yango munduki ozo zela nini beta Masasi olioloba là tu as parlé et après boye la kisasa bo occuper bandaka batu illégalement ba piscine ko banda comme ya magorodo atobeta masolo sa fidèle si boyagi bo intimider mutu wala kuto so raté IDPS na opposition ba obanga kuto binote siko IDPS de na pouvoir ba propos wana ndeyo sana mwana IDPS yende président de la République yem doit contrôler ba arme tout sauf au moment na pousse il doit contrôler la police, il doit contrôler la justice, il doit contrôler DGM, il doit contrôler Nyonso, chef de l'État. Si vous avez une décision, Lelo, Barnabé, Bakangi, Opédelo, Munduki, Obimisango, Obérobeta, Masasi. Donc c'est que, vous avez dit que Nansele, c'est que Batrabe, vous avez dit que fausse commune, Pembeni a Mozolia Tshisekedi, Bibembeone Utua. Donc Moussala boyela ki ande yango wana bomoni bana bifunda bana kisasa bana poto et déranger kutu binote babani komi funda babani koloba loba bango moko moni kisasa oyo na yebisa bino vérité bane ko lotela ngo ndoto ba rêve ko donc tout le monde tout comme Kisasa kuna boye na boye tangu boye ali banda kwa batu empire batika ki ba kengo ba nani ba mokolo wa pombo ba famille lito bosa kapare nango ali bobani na butin de guerre bozui ba moto bozui ba mbongo ba bien biloka batu botingi na Rwanda nde yango wana bilan bapesa bilan na routine intérieure siko boyako libéré nani tanga boulevard boyindisa boyesaki munene yango libération ba stade ya batu balabala baloko beta babala ba stade ya ba cité na balabala obenga ba stade kwa municipaux lelo ba clôtura bana kote ko s'entraîner ezate bukanga lonzo yango wana batu bazokangama yango nde bilan oyo bakadako bopesa biso Monsieur Barnabé olinga te kopesa kanda na bakongole po bono chasse à l'homme bandi vanda na yo soki bitoyo na ozo lia bitoyo na semoule sepela nango lia kama lembe yeba ke message na ose matingomba apo lo chasse à l'homme avant que le bateau qui m'a dit yo disparaître là. Donc blague était tika ko ba aventure wana rebisa tika ba aventure wana message c'est comme une base so ki ba ki payote o le ki na émission peze maloba na yo yaba ke maloba o c'est matingomba ko lukate yo moko ha o lukanzela ya beach yo moko ba lukote toi basi na binote bwebo fina biso na butu so za Rwanda omoni ke lungo koma na kofana na Congo peze maloba na yo yeba ko fanda so ko lungo la kisakende yo ozo bate pouvoir na maboka banani donc yeba ke kosala biso lo kote maloba wana batutu sikoyo baza éveillé. Donc le gros là minduki c'est que bozana ngo pour munduki ya l'état eza munduki oyo eza pona ko bomba binemi soki ya solo bino boyaki pona paix bobanaki guerre na est pourquoi na est dit ko pesa la kate pe na bino kana kisasa bobutu akene boko ba patron botama na ba prado botonga bandaka ba immeuble bandaka en étage
nde pe yango libération nde yango mais sika boutaki kuna falo bana na Jérusalem tu bana na pe na Jérusalem kote bobandaki makambo na bino boyao kuna botiki désert de Tilelo pe yango prêcher awa autant toyaki awa soki Mobutu soki biso te Mobutu allait toujours partir angako longwa kaka bolinga te et puis on compare guerre ya bino wana te na ba Belge Mobutu alemaki mais nous les Congo biso ba Congo nous avons combattu les Belges ici à Kinshasa dans la capitale na siège de l'institution les Simon Kimbangu les Kingotolo Antoine les Nzeza Landu Papa Simon Kimbangu ils ont combattu ici les Belges sur terrain bayaki bakolote ke baye malem na minduki non na mabanga et inda Belge a négocié bozalaki wapi yoka dogo zalaki wapi na tango ya Belge bozalaki wapi pour l'indépendance on comparer force à Mobutu na force à la Belge bon comparer na ba Belge bazo kata batu maboko likolo ya FA bino bozalaki wapi Mobutu awa d'accord. Voilà, chers internautes. Donc, Bobangate, nous avons rappelé Bango. Il y a eu des gens qui ont combattu avant que Mobutu soit dans la présidence. Les Belges, ils étaient très forts que Maréchal Mobutu. Mais les Congo, ils mettent la langue solo pendati. Les Congolais, ils mettent la langue solo pendati. Pour na Kalachnikov, il y a des gens qui ont bota mvula, yango lingolo ba que c'est grâce na bino ndeni. Ndeni. Bosikoyo, qu'est-ce que nous avons? Ben kola balonga. Zate. Intérieur kutu na wuti boyo kana bogo lela. Ba hôpital zate. Ba aéroport zate. Ba taxi zate. Taxi en commun zate. De ma province. Sur la libération de la guerre. Bobanga été. Bozala nabino calme. Mais déjà information na SKI. Bolobe la facha zoloba déjà. Na reçu sa vidéo lelo pendant ça deux vidéos. Monsieur écoute na pourquoi lelo. Na récupérer ba retard. Tous information que VK a sali crise. Qu'est-ce que l'hôpital est-ce qu'il était maladif ou comment? Donc Abel a CAC. Il y a Abel. Tous souhaitent que mon Abel. Mais hier so bela CAC. Babi que mambalo penda. Donc nous autres pena bela pena 50. Donc 50 kaka na bunga kaka. Na bunga. Nakendeka Ambalo. Bon, et d'abord pour le Sabino to loba ko abima azonga ndaku ba libéraye, bon na ko sabiso bomoni. Bomoni ke ba libéraye té. Donc azozo ba soin pour azolo ba kazo bena. Mais évacuation que ne va pas to ba soin exactement ne mois passé. Ado ba soin ado na ba suka na ba docteur. Dans mes films, ma casse au pendant ce que tu tonga. Il faut tenter ce qu'on plaît, pendant que c'est bouillé. Oh tenter. Et c'est Sili. Hein? On se dit tout. Bazali. N'est-ce docteur de Teni Longo. Il y a eu de tonga les soirs. So possible. C'est comme ça c'est Sili qui. Donc tonga les soirs. Donc, nous avons un traitement, un soin, pour bon, on va aller. Si on a un BBC, on a la photo. Lélo, l'autre a dit la TV5. Abiki. Lélo a dit la photo, on va la vidéo. A quitté l'aéroport. Abiki TV5. Abiki France 24. Bon, bonne guérison. Merci na ligne
Lina Foukiaou. Donc, bon anniversaire à toi. Lina Foukiaou. Merci, on a fidèle, il y a Tindika depuis Mikili. Nous avons Papi Kelly. Welcome. On a la Kinshasa. Papi Kelly, donc parmi les responsables, il y a Tindika. On a la Kinshasa, Aïta Labiso. Donc, nous allons ensemble, on a karaté. Merci pour la visite, combien bénéfique pour la biso. Merci à notamment Jaco Moudingaï, vitesse de croisière et Ratakate. Et puis merci à Jeninda Yakayembe. Merci également à Angèle Mpumbu Angèle. Je crois que moi, information, actualité, on a déjà Nathan à la une de l'on a qui ça. Yango wana. Nous sommes obligés de kata parce que Kisasa Mikolo vous les mettre chaque jour. Donc déjà maintenant ces alliés, Mikolo d'héroïne dans ma baie. To kati pour botter la siko émission yo mobimba ndenge to bongisi yango ngaki na caméra Karine Ivi li pesa elengi na montage ngamoko lelo papi kamwasi na waki potuninga papa na omonta kenda wapi azali toza toujours ensemble erata tindika mukumusi boyoka na bwaki les sous donc on est toujours ensemble. Merci.